Obinini. Don't publier. On va parler de Baya. Ningi sana lipumute. Kombo na onani. Kombo na exaucé. Ovanda wapi? Ngabana fa place Selemba mama papa les jours à Kabwa liba les kufa après maman sundola papa bwa kanga balaba na koma na fazi ya kola libanda après la koma banga fazi bano beta nga koma linga na ol sa su ki fazi ya libanda ke après na linga bato amtema ma ba lokota na bato abambongo ba lokota ba boko la ngai na koma va na ngai ata na bango la libanda ba fazi ya bano beta nga na luka mtu amtema mawa lokota bana lokota ngai pena koma na siko ba parents no bazala wapi? Ba parents na bazala bikota Selembao. Papa bala mwasi mswape mwasi ngwa lingane. So siko papa bino amoni siko video alobi azozonga ndako ozonga. No zonga sona zongi susu abengane ngakaka yango na linga. Seko lingi batu musu bazwa yo. Na nika batu musu balinga bana balokota bango ngai na kuba boko la ngana bando sela. Bito toyebi mukalinga bana sunga bana eza bosa beda sholo bini pona ye. Nalingi bosa deja. Abeda shu lokota ngai na alina ngai. Asombelo bilamba. Asombela bilamba bandolata na ngai. Comme on a exaucé. Comme on a exaucé. Ça va. Sikoyo, boss abeda shu amone la wa. Boss abeda shu amone la na victoire. Na victoire là. Comment maman abina nani? Maman biso comment na ma Laetitia. Bongo sikoyo papa. Papa comment na pa Cédric. Pa Cédric, ko so pa Cédric olobini pona bango. Inalinga papa tene papa kwa mtaba kuti so ameli bakuti akomo bengana ngai sanga yolanda mama bino pasa voyage kenda. Wala komo bengana ngabo yango na. Sozo kanga misu kwa nini? Fo bo fonga misu po ba mona yo. Te fonga la misu. Ba kanto da avec les baboyo ozwa yo. Tellement non total. Ce que yona santo nyo da fazer. Na lesa rao. Sikondo komi fazer bona lesa. Ngai na singa ka mama lewa ka bakabela nga biloko la liana ngai. Ça va kasi biso to tini ba video. Na prière. Na sala prière. Zambe pambola batu nyonso ba wenzo pambola bango bilona bango teka ma pambola pela mamu akabela nga ja pambola pe na mamu ateka bilamba pambola pe yayo ba ka lukela nga dekala na pambola zambe sunga ya lukela nga dekala ngona lata komo zambe pambola biloko na maison na teka ma zo ba mbongo ebele pambola pe mamu zo ba mbongo ebele pambola pe mamu ya ngambu wana kuna ateka pambola mutajina mutalipa pambola bango nyonso pambola pe mutofibi ma pambola pe bato batelemi apambola ba mibali ona kombo na Yesu nzambe apambola pe bato ba mona video oyo pambola bato ba mona video apambola ngai longola milimo nyonso akifazera longola nyonso ebima nzoto na ngai ebana kozonga bisika uti na benga nyonso moto pela etumba yango nzambe na benga nyonso ebima nzoto na ngai na kombo na Yesu nzambe na benga nyonso mabana libanda na benga nzambe na kombo na Yesu nzambe na luka bato abitewa ma balokota abana nzambe benga bango basu lipana na Jolia na pesi yo ka batagambela nde bakabeli yo siko lobi nini ya solo oyebi po osambela noka Zambela kabi mamo akabeli ngajina sabo pambola pe mamo anga kabela abitabe pambola batnyonso batena na komo na Yesu pambola pe mama na kabela ata vares na bandolata mama ali kabela vares mama ne te kama pambola pe ate kama bisa ba jete kama bambisa kauke te kama na muto telemi sambela lo banzamba tsa mitema mama na kati ya bato ba mona video oyo vandaka wana oso ba moni video oyo ba luka yo na loba exaucé loba
nzambe pambola bato opesa bango mitema mawa o balokota bana bamona video o nzambe pambola bango nyonso nzambe bamona video na komo yesu pambola mpe bajane garso bateni apambola mpe na mama ya kabele yanga jeune apambola mpe na moto alipa ana pambola bango nyonso pambola moto afilmenga pambola mama na alukelanga dekale nzambe yebisa alukelanga dekale nzambe pambola ye na kabele na salokoko nzambe sunga yazwa bambonga yango wana azweli yo deka ekabeli ye dekale bakabeli ye dekale ta amen yango wana kezwa ato abedashu mama ya papa bakabwa libala ekufa mpe mama sundola papa mpe papa abengananga nakoma faze ya kola libanda apre nalinga na suki osala libanda te vi ya kifaze nakoma obanga bafaze banyokolanga makasi babetanga mpo bazwa mpe na bagilete bakatanga bazokisa ngai mpe patro abedashi nakoma obanga olusa ya kifaze ya libanda naluka yo sunganga paka abedashi naluka osunga ngai mpona nazonga ndako pate abedashu naluka osunga nazonga ndako ngakomonanga ngakomonanga mwana ezose patro abedashu nga mwana bandeko nanga etiktok lelo naye kopartage na bino lisolo ya mwana oyo bozomona azobina oyo bozomona kaka na remanche boye nayebika so bomoni video ya mwana oyo bokosunga ye bokopartage bokokommente epuis bokoyeme bokobosana mpe te kosabone na page oyo mpona bozwa bavideo mosusu ya mwana oyo kombo na ye exaucé mwana oyo kombo na ye exaucé aza phaseur donc un enfant abandonné à la rue abimiki phaseur pourquoi abimi victime ya divorce ya papa na bango na mama na bango papa na bango na mama na bango bandeko bazalaki ensemble papa essayé kosala kino bakabwani ntan bakabwani mama akei papa atikali papa asali sembla ya kotikala na mwana oyo pendant quelques jours na maboko na ye epuis kaka ntango une semaine ekoki selon mwana oyo ndenge apesi biso histoire na ye après papa aye kobenga na ye donc abimi victime ya divorce ya papa na ye na mama na ye nde bozomona mwana oyo azoluka lisungi azoluka bato ya mitema malamu so oyo bakozala na mitema ya malamu mpo basunga ye aza na oyo ya kolia te aza na oyo ya kolata te nde bamoni ye tolo polele wana aza même mpa na elamba oyo akoki kolata mpo aboma nzoto na ye alors yango asengaki bafilme bapiblie na tiktok soki moto ya mawa amoni video na ye akontakte biso mpo aza na besoin ya kosuna exaucé akontakte biso na numero oyo eza affiché wana so tokomeli biso message na privé na compte na biso tokopesa o bacoordonné ya mwana oyo nde bozali komona oyo voilà komona ye exaucé mwana moko malamu azoloba bien ayebi kosambela donc nayebi te nzambe kaka ya lola ata mawana mitema ya bato bakontakte mwana oyo voilà merci kobosana te kosabone na page oyo olike video ya exaucé opartage yango mpo bato mosusu ya mitema malamu soki bamoni ye bakontakte exaucé voilà merci biso toyebi moto alingaka bana asungaka bana eza bos abedashi olobi ni mpo na ye abedashi asombela bilamba bandolata na ngai kombo na exaucé kombo na exaucé sava sikoyo bos abedashi amonela o wapi bos abedashi amonela nka na victoire na victoire olala no na victoire libanda sava abedashi na posa ozwa ngai tokoma nao nakoma obanga olala libanda bafansi ya bando obeta abetanga bayo oboma bango ngaka boye ngai koloba makasi te loba makasi eyokana mono nde na bolesi usiba biloko aya munene makasi bonalala nzala kana konda lipana na jolia na apesi yo ka bato agambela nde bakabeli yo sika olobi nini ya solo oyebi mpo osambela noka zambela kabi mama oyo akabeli ngai jina asala bopambola mpe mama anga akabela nga bitabe epambola bato nyonso batema na komo na yesu pambola mpe mama ana akabela nga ta varese na bandolata mama alikabela varese etekama pambola mpe atekama mbisa baji etekama bambisa okauka etekama na moto atelemi
Comment maman bilona nani? Mama biso komo na ye ma Laetitia. Bongo sikoyo papa. Papa komo na ye pa Cédric. Pa Cédric, sikoyo pa Cédric olobi ni mpona bango. Ngai nalinga papa tene papa ko mutaba kuti so ameli bakuti akomo bengana ngai sanga yolanda mama bino pasa voyage akenda. Wala komo bengana ngabo yango na. Sikoyo kanga misu kwa nini? Fo bo fonga misu po ba mona yo. Te fonga misu. Ba kanto da begle ba boyo ozwa yo. Te mana totala. Sikoyo na santo nyoto da faze na lesa rawo. Banda unje sanga banda usala mama. Sikondo komi fazer boy na lesa. Ngai na singa ka mama lewa ka bakabela nga biloko na liana ngai. Ça va kasi biso to tini ba video. Na prière. Na Sala prière. Zambe pambola batu nyonso ba wenzo pambola bango biloko na bango teka ma pambola pela mama kabela nga ja pambola pe na mama teka bilamba pambola pe yayo ba ka lukela nga dekala na pambola Zambe sunga ya lukela nga dekala ngona lata komo Zambe pambola biloko na mezo ane teka ma zo ba mbongo ebele pambola pe mama zo ba mbongo ebele pambola pe mama ya ngambo wana kuna teka pambola mutajina mutalipa pambola bango nyonso pambola pe mutofi ma pambola pe bato batelemi apambola ba mibali ona kombo na Yesu nzambe apambola pe bato bamona video oyo apambola bato bamona video apambola ngai longola milimo nyonso akifaze ngai longola nyonso ebima nzoto na ngai ebanda kozonga bisika uti na benga nyonso moto pela etumba yango nzambe na benga nyonso ebima nzoto na ngai na kombo na Yesu nzambe na benga nyonso mabana libanda na benga nzambe na kombo na Yesu nzambe na luka bato ya mitema mama lokota abana nzambe benga bango bazwanga na koma ovana bango nzambe pamula. Koma mama bilona nani? Mama biso komo na ye ma Laetitia. Bongo sikoyo papa. Papa komo na ye pa Cédric. Pa Cédric, sikoyo pa Cédric olobi ni mpona bango. Ngai nalinga papa tene papa ko mutaba kuti so ameli bakuti akomo bengana ngai sanga yolanda mama bino pasa voyage akenda. Wala komo bengana ngabo yango na. Sikoyo kanga misu kwa nini? Fo bo fonga misu po ba mona yo. Te fonga misu. Ba kanto da begle ba boyo ozwa yo. Te mana totala. Sikoyo na santo nyoto da faze na lesa rawo. Banda unje sanga banda usala mama. Sikondo komi fazer boy na lesa. Ngai na singa ka mama lewa ka bakabela nga biloko na liana ngai. Ça va kasi biso to tini ba video. Na prière. Na Sala prière. Zambe pambola batu nyonso ba wenzo pambola bango biloko na bango teka ma pambola pela mama kabela nga ja pambola pe na mama teka bilamba pambola pe yayo ba ka lukela nga dekala na pambola Zambe sunga ya lukela nga dekala ngona lata komo Zambe pambola biloko na mezo